Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango net sokyo matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon, on se fait la colonne fois une gare journal plus pour la peuple mbote la milo sika bosoa misika c'était pour la formation pour voter Sabino Ndenge le 17 mars 1997 17 mars 2023 le Coxi Bongo 26 ans depuis la troupe ya AFDEL na Bokambi ya Mzee Laurent Désiré Kabila ba Kotaka na ville province ya Kinshasa pour la Kolongo la maréchal Mobutu retour ya événement elongo na héritier Mapinemi. Viva wananchi wa Alliance! Viva! Viva viva Majesty Alliance! Viva! 17 mai 1997, 17 mai 2023, et Kokisi Lelo, 26 ans depuis la troupe ya Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération AFDEL na Mokuse, Bakotaka na ville ya Kinshasa, na Bokambemi ya fait président Laurent Désiré Kabila, Oyo Azalaki, parmi les dirigeants ya Alliance Oyo, Bazwaki soutien ya quelques pays voisins, na quelques mois, to 5, 6 mois, 7 mois ya Pamba, Bango Bazwaki, ba grande ville, puis ba province ya République démocratique du Congo. Kobana na province ya Nord Kivu et Paiwapi Makambo Ibandaki, Sud Kivu, Maniema, province orientale, province ya Okatanga, Baleka ki bisika na bisika, Bakadogo, Oyo bazalaki bongo na kati ya AFDEL, Bango babande kosala conquête sur conquête, ba troupe ya Maréchal Mobutu Sese Seko, Oyo bazalaka na armée loyale, Bango bakokaka vraiment ko résister te na pression ya ba élément ya AFDEL, pambate régime ya fait président Mobutu, et si ezalaka régime moko fragilisé na gestion il y a 32 ans population à Sanzaki déjà bango na tinawana résistance ezalaki vraiment makasité à part na ville ya Kenge na province ya Bandundu et Paiwapi Bitumba ezalaki makasi pambate armée loyaliste ba bénéficiaki na lisungi ya Savimbi oyo azalaka pe na tête ya rébellion kuna na mboka Angola. Bosimbake un certain 16 mai déjà Maréchal Mobutu atikaka ville ya Kinshasa pour na kozonga na ville na ye ya Gbadolite.
bongo na butu ya le 16 mai poto koma na tongo ya le 17 mai ezalaki assassinat ya général Mayele oyo azalaki assassiné na Kancha Chukuna epai ya ba élément ya division spéciale présidentielle ba garde républicaine à l'époque bango babomaka général Mayele ezalaki bongo de bandade na niveau ya Kanchachi pe ba dignitaire nyonso ya ancien régime ya fait président Mobutu bango bakatisaka ngambu ya Brazzaville misusu pe bazwaka ba avion pona kokende bisika na bisika na ebandeli ya tongo déjà un certain samedi 17 mai ba kinwa bakendaki koyamba ba troupe ya Alliance des forces démocratiques pour la libération AFDEL na Mokuse oyo bazwaka aéroport international ya Njili pe ba défilaka boulevard Lumumba bakangaka ba institution minene ya mboka epai wapi vandaka pona kolakisa ke régime ya fait maréchal Mobutu esi ekwei ezalaki esengo pona bakinois komona lisusu régime mususu 32 ans après lelo ekokisi 26 ans baide nyonso ya Alliance des forces démocratiques pour la libération lelo ekei wapi mboka ezali kotambola na sima démocratie ekotaki pe ba élection esalemaki lelo tozali kokende na 4e cycle électoral elongwa entrée ya AFDEL oyo etika journée fériée et commandé journée ya ba FRDC oyo mboka na biso République démocratique du Congo mobimba bazali kokanisa journée ya le 17 mai pona kokanisa misala to ba prouesse oyo ba FRDC bazali kosala ndenge bazali kobundela mboka. C'est pour Yabango. Maintenant par rapport à la température, il y a le 16 mai 1997, de rédaction à Info Lingala et puis là qui a reporté on a vendu qui calendera et pas il va passer là qui nous marque ici la population congolaise par rapport il y a entrée il y a AFDEL le rôle de la détail nango et le monde a hérité ma ville. Le 16 mai en lobby température ezalaki malamu po batba to lamuki na tongo to moni o to yoki o bat bazoya ba komi kota njil ba danfur moko mikuse na lobaki no ba danfur moko mikuse bazoya ba kangi mboka so le bomba yaka ka posi to bayaki Mobutu e ba yaki pe to yambaki bang nanu na set wana ngala zaki nanu élève nazaki élève na moni kana tonto papa na biso ko zwanga na maki nazonga ndako wana mboka ezaki toloba ezaki mwa bien ndako penda po ezanga provision ezaki mwa pasi bo petite na ezaki bien na mona ke baye ko libérer bisoti ezaki bien esengo na sima mikolo nde tango na koti na bozindo ya AFDEL yango na ko mona ke ezaki na basa bolo oui to bangaki to lobaki ke maréchal Mobutu lokola azaki CCC ko kolongwane awa ekozala mabe yango to préparer ba provision. Mais l'os ezanga quitté, fufu ezanga quitté et puis courir ezaka bien. En tout cas, ezaki nango difficile te pour mutacha provision na ndako na ye. Mais na sima yepe Mobutu ngo lokola RDC za mboka ya Nzambe asalika kenda dossier. Ngana zaka na Kenge na province. Tofandika ka Toyoki nungu ote Kabila le père à côté. Kuna gisase yindi entre toni Kabila ngona ote mutu aye ko libérer biso contre Mobutu na dictature. To fandi to yoki Kenge yindi comme Kenge za ville. Ba soda Mobutu ba koti. AFDEL ba legi déjà gikwit. Affrontement et salama na Kenge. Batu bakufa ba soda Mobutu babandi kokima na banzete population bakoteli ba AFDEL bazolanda bango babata baboye population bango wana tindenge babomaka ba soda Mobutu bango baba koma Kenge na mboko eza entre wamba likolo tia bakwenu baboma tule mibale mwasi azemi koboma donc soyi bakuti mwasi azemi fo baboma soyi batiki noki akobota mwana mbala mboka ana kombo nango nini tie bakwenu avokita wamba donc à partir de là bachasse bango wana déjà babukaki po ya mbankana oyo babenga po mai ya lufimi wana biso wana biso pe mwa nungu Kabila leki basoda ya mikuse wana tobenga bakadoko. Donc c'est là toyoki koto pe o Mobutu akimi lobia donc basoda baleki awa nde bango wana o baloba ya Kabila
bake libere bake kimisa Mobutu nde bakutana na kenge baboma bango nde babata ma population sima ya AFDEL tina banzeta manga na barrière wana donc nga na mona penza yango wana baboma mibali na Tabakoni. Se retrouva qui na plénière mardi 16 mai na Bokambeni ya président Christophe Mboso pour na koyeba oyo elobama kikuna bola na reportage oyo info ngala asaya bilo na mongongo ya RT Mapinete. Na plénière ya mardi 16 mai 2023, ezalaki dirigé et paye ya président Christophe Mboso Nkodi Mpwanga baili nationaux ba examinaki pe ba adoptaki proposition ya loi oyo ezali kolobela ba principes fondamentaux et exercice ya droit ya grève initiateur ya proposition ya loi oyo ezalaki député Guy Mafuta Kabongo oyo atalisaki ke esengelaki kozela 4 ans pona komona initiative oyo et touché social ya population pe ezala aligné na soir ya 3e législature constitution na article na yango 39 ezali ko reconnaître clairement pe ko garantir droit fondamental ezali ko attribuer ba modalité et exercice na yango possible ba limitation na domaine ya loi. Na Guy Mafuta droit ya grève ezali droit moko fondamental oyo ezali ko permettre na ba salarié baye bana ko exprimer desiderata professionnel na bango na tango likambo ezalaki bosimba ke débat oyo esalemaki code ya travail mingi penza na 334 articles ezali ko sala mention ya mo ya grève une seule fois article na yango 305 ndenge moko loi ezali ko lobela statut ya ba agent pe ba carrière ya service public ya l'état boye na likolo na yango 143 articles mobezalaki mentionné moya grève ezongaki kaka mbala moko na article na yango 93 ezali ko produire article 39 ya constitution na définitive ba disposition ya loi oyo ezali ko s'appliquer na ba agent ya carrière ya service public boye fonction publique provinciale pe locale pe le sous ba personnel ya ba entreprise ba établissement public pe privé na terme ya innovation proposition ya loi oyo ekotisaki interdiction ya cocadicité to pe licenciement consécutif na grève moko oyo ezali prononcé et pas y a ba travailleurs natina wana débat ezalaki bongo makasi 18 demandes ya parole ezalaki enregistré président de l'Assemblée nationale a telisaki que article 123.8 ezali fondement légal ya proposition ya loi au contraire esengelaki ko évoquer article 39 ya constitution oyo ezali ko reconnaître droit na grève na suka na yango proposition ya mobeko oyo ezalaki déclaré recevable pe etundamaki na commission PAJ oyo azana délai ya 1 semaine pour na kosala toilettage ya mibeko oyo. Jean-Michel Samaloukonde Kenga Yambaki mardi 16 mai directeur général ya guichet unique pe délivrance ya ba permis ya construction ba institution oyo eza déjà opérationnel na ville province ya Kinshasa ndenge RT Mapinete mi atalisi. Guichet unique paix de livrance y a permis de construire. Yango ezali déjà opérationnel na République démocratique du Congo. Ezala qui annoncé par ya directeur général de la structure Oyo et par ya premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge, directeur général Kennedy Mukendi Mukepesha Pierre ye azala qui accompagné na ba DG na emi balé moko pour na ba question administrative pe financière Aloïs Moulowai Kaninda pe mususu pour na ba question technique Guy Bakumba staff dirigeant ya nouvelle institution oyo ba saisissaki opportunité pour na kotalisa na chef ya gouvernement quelques problèmes oyo bango bazali bité na yango na kati ya GUPEC boyen liboso ba panze sango na suka masolo na bango numéro 1 ya guichet unique ya délivrance ya ba permis de construire pe atalisaki ke azali bongo satisfait na ndenge abeti masolo na chef ya gouvernement alobi bayaki kokuta na chef ya gouvernement na qualité na ya père ya réforme ya guichet unique pe délivrance ya permis de construire bango bazalaki désigné pour na kosala mosala na ndenge ya malamu boye bango bazali kosala déjà pe guichet unique oyo ezali déjà opérationnel et sengelaki baya ko rendre compte et pas ya premier ministre po ete yende depuis banomaki bango pe lisusu bayaki ko solliciter implication personnelle na ye pour que ba desiderata na bango et trouver ba solution na oyo etali opérationnalisation optimale pour na ensemble ya territoire alobi asepeli ya moni premier ministre ayokaki bango vraiment makambo nyonso balobaki ye ayokaki pe aprometaki bango ke ako s'impliquer wana ezali maloba ya directeur général ya guichet unique pe délivrance ya permis de construire Kennedy Mukendi Mukepesha bosimba ke na décret numéro 22/21 ya le 24 mai 2022 oyo ezali kolobela la création organisation pe fonctionnement ya établissement public babengi guichet unique ya délivrance ya permis de construire GUPEC
Eric Namokuse, le premier ministre a créé qui en la République démocratique du Congo, établissement public à caractère administratif et doté na personnalité juridique pe na autonomie à gestion. Établissement oyo ezapo na rôle ya ko faciliter délivrance précieux ya ba document oyo ezali ko autoriser bato na ba titre foncier pe ba na kotonga ba bâtiment na République démocratique du Congo. Bosimba ke réforme oyo ezali ko viser ko passer cap moko na ba procédure d'obtention ya permis na ko dématérialiser cap processus ya demande ya traitement ya délivrance ya document oyo kozala désormais en ligne. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante Seigneur Mokuse Sangana qui mardi 16 mai pour la Colombie la Makambo et telle bonne formation et personnel pour la Kofungola. Bureau il y a réception puis traitement il y a candidature pour la convocation il y a électorat il y a députation nationale le 25 juin et les alliés Koya Stéphane Scande héritier Mapinem. Bureau ya commission électorale nationale indépendante basangana ki mardi 16 mai pour na kolobela ba question etali formation ya personnel pour na ouverture ya BRTC bureau de réception et de traitement de candidature nyonso wana pour na kobongisa convocation ya électorat pour na députation nationale o ezali prévu le 25 juin 2023 boye ba guide ya procédure ya fonctionnement ya formation ya ba membre ya BRTC ezala ki bongo validé nyonso pour na ko se conformer et longo na calendrier électoral 2023-2024 Oyo ezalaki rendu public le 26 novembre 2022. Oyo ezali ko annoncer ba grande opération entre autres constitution et fichier électoral, opération et réception paye à traitement et candidature na ba scrutin direct, organisation et ba scrutin direct paye indirect, élection et ba gouverneur paye et ba sénateur, convocation et électorat pour la députation nationale ezali prévu le 25 juin 2023. Du 26 juin au 15 juillet, ezali programmé ouverture et ba BRTC na députation nationale, dépôt traitement et dossier et candidature. Le 2 août, convocation et électorat pour na députés provinciaux, conseillers municipaux. Kobanda le 3 tu le 22 août, ezali ouverture et BRTC pour na élection et députés provinciaux et conseillers communaux. Dépôt traitement et dossier et candidature. Bongo le 1er septembre, ezali convocation et électorat pour na présidentielle. Président sectionneur, il y a UDPS qui bat sur ma tête, Freddy Mwela à Sangisaki. Week-end, et qui n'a commis, il y a ma tête, groupe, il y a Kuluna, pour conscientiser Bango, on a ma baie, il y a phénomène Oyo, et c'est ma épidémie avec l'Union parisienne. Na cadre ya kosilisa phénomène kuluna na commune ya Matete ndeti na wana président sectionnaire ya IDPS Kibasa na commune ya Matete mwana mboka Freddy Mwela asangisaki ba jeune désœuvré oyo tobengaka bilenge ya kuluna ezalaki week-end leki na complexe scolaire elonga oyo ezwami na commune ya Matete na cadre ya kosensibiliser pe ko conscientiser bango baye kola mosala pe bakoma utile na société tomonaki présence massive na bango na kati ya complexe scolaire elonga ezalaki pona koyoka mwana mboka Freddy Mwela invité spécial ezalaki bongo président ya fédération mo amba pona IDPS Kibasa mama Antumba oyo ayaki wana ayambamaki na ndenge ya kosakana te yepe azwaki maloba kaka pona kosensibiliser bilenge oyo mais on a sac na zo se paye 5 000 francs se paye 10 000 francs ozo so ba malédiction ezo bakisa malikolo na yo lobe ozu chance oboti soko zipe chance akobala oboti mwana na yo siko akomi kosala makambo yo bandi kosala on a ce que yo sotiki peut-être comme pasteur peut-être quelque part dans la société zosala siko mwana na yo comme kosala ndenge wana okoka motema na osala ndenge ni président sectionnaire ya IDPS Matete Freddy Mwela azangaki te kopesa ba conseil ya ndenge na ndenge pona bilenge oyo afin que phénomène oyo ezala vraiment éradiqué na commune ya Matete jeunesse ya Matete ezande bino yango te to boyi batu moko baya bako sabino na polo bako sabino to na nini ti lobi ba voter bango basilisi bakei sabaka ni sabino boete yango wana biso moko bana mabele to lobi sikoyo to telema to ya quand même to sola na bilenge na biso soki ya kokabole zali to kaboli soki ya komele zali to meli na bino boete boete ezala teke na pesi yo kaka lelo lobi okomi na problème na tiki yo non yango te alors yango na lingaki to vanda to solola ezala te kaka viegis promo te to vandi to sololi to poser bino ba question sisi o boza nango
nga pe na yebi parce que na solenda na ba misusu ba yebisaki nga ba posa ya ba misusu. Ba initiative ya boyende ezali malamu population ya Matete ba sepelaki makasi na initiative ya président sectionnaire ya IDPS ki basa na commune ya Matete Freddy Mwela asalaki pambate ezali initiative moko malamu soki biloko ya boye ko continuer phénomène kuluna ekozala éradiquer na commune ya Matete longoni ya papa Freddy Mwela na oyo ozali kosala bilenge ba sepeli pambate mateya epesamaki bakopesa bango ba formation pe bakolite tango nyonso na phénomène kuluna enfin que na commune ya Matete esila bayekola mosala bakoma utile na société. C'est bien. PA atieli bakilio na ye Airbus A321 na ba voyage na bango esalema ba condition moko ya kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi na région Bosimake Congo pour Christ CPC la mokuse longona évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Kibila baza kolengela mobange la campagne d'évangélisation na stade de Martyrs. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga na stade de Martyrs. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, et prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar à lobby. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans stade des Martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres
des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 na quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo ezwami na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamu, référence Maître Toro. Ah! Bon à CPC 2023, Gana Zangate. olingaka olata basapatu ya kitoko place eza se moko na 7e rue limité epai ya Papa Griffe Igor Ntingi héritier Mapindembe. Papa sinangai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo oyebi nga na Elongi oyebi nga na Moussala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux de pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que Azali a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Pourquoi? Naza été pourquoi? Dans ce rôle, on a fait dans la Gentini Mobila. Adjoint Naé, ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentini Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait mon compte au monde. Il dit que ma politique, peut moi ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazar. Moi je pense que nous ça effort et ça devoir dans nous on va devoir dans la salle sur le téléphone na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Adora Kekele pour nous dans la présence de la salle dans un bien organisé dans ça le candidat nous subo et go l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Donc, client nous soit pour Dakar. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête. Au dia batunion sur la fête. La tara tesa Awa. Aux ala au mariage. La tara Awa. Aux ala sapat ya munene. Le kolo la eni. Yaka na odimina ngoko mangwa yemo. Kokawe. Ozana o lokwa emoro onge ko maboli lokola il yaka na sala na sala réparation na sala fabrication donc na yebi usala comme il se doit ota ke baté ça oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Protiva pesa potopoto ya qualité équipé acheté aux ala mukolo to mo la bilonyo so bosengeli komela yango Stéphane Skandi. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protiva est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les produits pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo fo lesaka bango poto Protivap eza bapota te allez kamata
Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Potifa. Ah ba sisi kulia ya bangu Potifa, ba bandi ba dansi na bangu ya ba bebe pro. Tala. Ba yango, chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Potifa, poto kitoko pona ba bebe pro. Et on est aussi la raté journal pepe yango ekomi na suka merci mingi na Igon Tingo azaeki na sima caméra montage sima makibongo na pichu monsia journal ya pepe za supervisé pa na yemoko héritier mapine mbande ko botika malam au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi